souci à ebale mondial oyo asilisaki biso souci ya mosabu lelo ye mpe akamati nzela atiki biso mpasi na motema kasi toyebi ke molimo na ye kofanda na kimia mpe kozala esika ya malamu komona bato nyonso baza mobilize mpona événement ya lelo sorti ya corps ya papa Mundweri eza kolakisa ke azalaki bien na bato nyonso mpe azalaki moto ya kotakola te. Comme d'hab, ce corps est à la place des artistes, mais les corps ils ont planté. Invité aux artistes et comédiens pour s'organiser pour la sortie à corps pour un moment copé à Papa Massou. Il y a solo Nazali Moko, parce que l'organisation est à la comité nango, le comité directeur est allé, peut-être que vous allez mieux placer on fait ça et à Noyamalam, na motuna na wana ngai na e loko la reporter, loko la artiste. Nazali na engagement moko te o nazwaki na kati ya ba obsèque question wana fo tuna bandeko ya ba association souvenir ni majeur oyo tikal nango pour la papa Mundweri souvenir rebelle ezaka que parole na yenga bande ko jouer ba vantard na yenga bande ko sala hein donc ezaki vraiment biloko moko za exception makasi na kokende na yo wana na yo kende ko bose mino na Kuala Lumpur ba biloko moko ya Congo eza ba pays na moko ba na mushingila ba donc ba pays moko boye ya ye moko en tout cas ego manqué biso makasi certes nzambe ako sala grâce pour que relève na ye ba na kozwama na mususu pe oyo peut-être azana ba même profil ya ba rôle wana lokola ya ba papa Mundweri. Bon message na famille. Merci beaucoup na maman, moi si ya papa Mundweri. Quand on y est tozalaki na njili tant papa azalaki interné na hôpital ya Bachima, azalaki une femme courageuse. Azalaki une femme vraiment qui tokomi na ngalema. Azalaki okende kotalaka mpe papa Mundweri. Kozali komona ye akomisa biso banouvelle ere moko papa nakoa bien namoni afongoli miso namoni azotala mpe bato namoni alie ozomona ezalaki basoulagement na ye wana ebande kosala biso mpe bien lelo nasepeli makasi na bandeko nyonso oyo bareconforte mamo na biso qui m'a cassé la visite en tout cas et encourager Bisso de plus en plus et on continue à métier la Bisso tant que autorité la grande personne le la bango bazoé batina et artiste oui c'est vrai que Naza est francophone mais aujourd'hui Naza na matanga esengeli pour faire passer message na bato nyonso okoni tant toujours en français bandeko musu baza na bamboka ba portugais bayoka ali falance ya te bandeko musu baza na ba Londres ba umela baza pe na communauté congolaise bayoka ka pe français te mais er moko soki film eza 100% français toloba mais na style nanga na mélange na bilingue er moko moi 70% français 30% lingala mais awa sikoyo naza personnage te naza nga moko penza na bomoto nanga Junior Busaulu donc esengeli na sola na bandeko nanga na moko oyo ekosala ete message ekende pa na bango merci merci à toi allo Vanessa Moussa donc yo se batiki mbongo pa na yo ifo kanga mbongo sa ba emo pa na yo pa teke na aso na ana basi na ana bana c'est bon. À la place des artistes, toujours dans le cadre de l'émission de Bongo spécial obsèque à Papa Mundweri que j'ai vu Kawatika Kibiso, président la Moni Ozoko Salaka Salaka Salaka. Souvenir l'Union Yozanango, la président Mundweri, et puis obsèque dès les autres c'est passé à le sentiment de le seul souvenir pour le jour, ça va. Ça personne. Vous savez, il y avait Papa et Ballet Mondial, où il y a Zalaka Nabiso, à Salaba, à Fanta, Papa et Balazolo Bolobi, Nakotonga, bon, na fleuve
Zahir. À l'époque, c'était Flemme Zahir. Natie Minda. Tant que ça, comme on a eu Mabélé. Et papa est mon mondial est parti. Il y a eu un temps où patron Mosabou Ayaki, mais ça n'a pas eu beaucoup de temps. Et soit qui t'a mingité et l'apparition, il y a papa Roger Vika Mumberi, Aye Naba Vantar Naye, Alobi, Mutoki Naye, Eza Lekaye, Eza Yaou, Soy Naye, Eza Miel. Ça fait de tels vantards, l'artiste est parti. On sent vraiment que l'artiste est parti parce que nous croyons que nous pouvons travailler pour nous. Mais jusque-là, il était irremplaçable. Donc, c'est sa façon de jouer le seul et sa façon d'accueillir les collègues. Koyamba Ninga. Sourébika pour ça, la théâtre, son ami. Ma fille Nabiso, ma copine Naye. Koyamba Batubongo, c'était sa façon d'exprimer qu'il est artiste. Et puis aux obsèques, nous disons bravo à l'organisateur, parce que nous ne faisons pas partie de l'organisation, mais l'organisateur qui est le papa Massou et les autres, bravo vraiment parce que tout le monde a organisé des appuis et tout le monde a organisé des artistes, la victoire, tout le monde a ils sont déjà 10 heures, et tout le monde a donc on a la clinique, on a dit là où corps il y a pas de Yazani, Moto Soyango, donc il y a un awa, on va faire plaque, on a maman et oiseau, on a maman et oiseau, on a qui plaque, on a peine à corps il y a pour quelques temps, on a plaque et après toquer dans la foire, la viking, et c'est quand même corps il va exploser. Pour que lobby, pour que les boutiques à mon avis. Je suis interview na biso bandeko ya RDC Lumière. Président, bato banene koloba ekozala na nti lisusu balobi ekokoma na fikiri. Alors, décision wana, arrangement wana, et arranger mpe bino baartiste parce que nazalaki na bakelques artistes mosusu bazali koloba lisusu soki ozala na nchini bazopanga peut-être baloba mpo ravie bango to banini nayebi te. Mais peut-être ma mesure de sécurité, j'espère que les a prises. Oui. L'organisateur a choisi toutes les mesures sécuritaires. Parce que, vous savez, nous en tant qu'artistes, alors ce qui est ma mesure sécuritaire c'est exposer les gens au danger. En ce qui concerne l'endroit, ils allaient parfois Djibi, parfois quelque part, mais il y a eu arrangement entre la famille et les artistes et comédiens. C'est pourquoi la famille est décidée et Lini et accepté que tout est dans mon Afrique. Et les samedis, pour les canons dans Djibi, c'est quoi, il y a notamment qui fait un pôle, il y a abandonné une salle, pour vendre ça pour quelques temps et après, les tournées. Merci beaucoup, Président. C'est là qui fait fierté pour la mission à recevoir et on va faire la bataille de la musique. Merci beaucoup. Merci à vous, Junior Louis Saoulou, l'artiste. Abonné Nyonso ya RDC Lumière TV. Vous s'abonner encore. Yebisa baninga. Vous s'abonner massivement afin que RDC Lumière TV. Bonjour Chanel. Classe des artistes, mon préparation un mot. Un mot, ça vraiment mot et tristesse parce que le vieux Mumberi, c'est un père pour nous. C'est aussi un formateur pour les artistes et comédiens, sauf que depuis Kakoufa, ça fait déjà 2 semaines et aujourd'hui, c'est la sortie du corps. Vraiment, nous sommes de guerre avec la famille et aussi la famille artistique. Nous sommes au Bissau et nous presque pour accompagner Papa Mumberi.
Mais comment la place des artistes est vide? Est-ce que décor de mon côté, il y a ou pas? Bon, à mon humble avis, je sais que ce corps est long et mort et il y a la place des artistes, c'est pour battre sa plaque. Mais je ne sais pas jusque-là dans le monde décor, mon côté quand on lobby. Mais ça serait mieux tant que nous avons la mort. De poser des questions à l'organisateur parce que nous devons faire partie de l'organisation. Nous tous les organisateurs, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que nous avons un lobby ou nous avons un lelo? Donc, qu'est-ce que nous avons? Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous continuons. Nous voilà. Non, c'est la numéro 1. Allô? Bonjour, Coco Seigneur. Bonjour, moi c'est Moulay, à mon coucher. Tout le monde a organisé à Papa Moulay qui est mort, un mot. Oui, bon. Les gens journée où tout le monde a eu, puis il y a vendredi, où il était tout ça pour que nous nous bon tokanisa azwaki charge na ye ya bandeko oyo aye mpona kokutana na place des artistes tosangana bongo tozwa ndenge nini ya kokoma kozwa ndoto ya ndeko na biso mondori mpona kotiango na fikini antuka mingi ezali te mpasi oyo bino boza koyoka biso mpe yango toza koyoka alors nzambe abatela biso baye totikali atia ye na place ya malamu kimia ezala na tout le monde avec faye na ye zande loboko na ye epambola mpona tout le monde. Donc Seigneur, tout le monde y a parmi bateau baebi mondori bon souvenir ya malamu nino za nango ya ye ya kala ya kilelo te me ya kala. Ba souvenir ya ndeko na mondori ezebele donc na koka kututé kokate po moto azalaka na mabe na ye mpe na malamu. En tout cas, ma souvenir est ebele jusqu'à l'Ikoko international et aux ala mondori alaki mutu oyo abundelinga na likoko oyo bandeko basuspendre mais abundi ya grave donc akotia boyotaka bafaire ectlc comprendre bazwa bamoni seigneur na kati ya likoko bayo tufe seigneur na kati ya likoko international donc motema mabe nano yanao na kati mais bandeko kosala tout po bacarne ngai efi wana bandeko toujours kotelemela bango eza ye eza vie masasi batikaki kotika ngai te mpenza no nakobundelanga na likoko international ti naye kolonga bango naye kosine contrat alors nzambe azwa lokumu donc témoignage na wana ya monene mpona yango le reste tobetango na bémission mpona ye biso bavérité ya bamakambo ebele eza kati ya matanga. Merci beaucoup. Il y a